Voilà, mokolo ela mona bino balandi émission na biso bandeko na ngai. Ah boko mona boye tozali na mbujima ite bandeko tozala kananga te tozala bakongo te tozala luozi te kasi tozali na capitale là où siègent les institutions de la République ne boko mona façon oyo tozape na stade de martyrs te tata Raphaël te mais tozala kati érosion boko mona bomi batu na ndenge moko tozala te érosion boko mona e créer ba iki ba mapangwa bato kenda mais l'état lo ba na eloko moko te bandeko na ngai ezakaka te za presque partout qui ne komi nango kin ya ba érosion ya ba mabulu bandeko na ngai rien à dire na kotika bino bolanda ba parti ndambu oyo ba érosion beti na ba commune ba érosion beti puis population la bango a lobaki to lande botozonga to développer lisolo kati ya mboka Kongo mbote papa. Voilà tout moni banzete kwei est-ce que vous expliquer biso zaini donc ezala ki mopepe mo makasi na ba kake donc incroyable vraiment banda ko ningani banzete okutu ezali boso nanga alo ekale na nzela banzete nyonso na o wana na koto nyonso tout ekoyika na mopepe to ebite ba dega musu pezali ba dega ne sende déjà na mama mo boye na likolo awa mire ko elaki donc le colonio se panzani ne ba makiye mo ba na ngande ba ko tsai kutu na butu na ketch ba kene soki mon kole ba dega mbula kaka nde mbula lobe zaki kanda mo makasi après tu comprends que c'est kanda nzambe pour maizule kana mboka ezaka kitoko te c'est sûr kanda nzambe les manifester bongo hein biso bandi bi photo ye ba eza kanda nzambe o esalama ki lobe en tout cas impossible tondima ki ngote tsina biso a to zabo bo côté muso ezandeni parce que monga fula côté to za ko sala ta ba dégana te misali tala banzete nzela utezati bato bako tata na maison nanga moi ezati kanda nzamba ngwa manifester pas bato ba sa mabe to pas petit peuple bon pona bato ba sala mabe benzami pa lingi ba onka pa bongo la mutema j'espère à partir bongo biso to za victime na bato mabe na bakuluna na biso bato to za bien nzambe apesika kanda na poza pe na besoin bato na ba bongo la mutema bakoma bato bakoma bana ye akoti ba pe na mabe wana te c'est pourquoi moni kanda ne manifester na biso nyonso. Merci. Mbote maman. Mbote papa. Ah toza na makala. Elengesa. Merci beaucoup. Tomoni tokomia tomoni libulu ya monene boye. Eza provoqué par ni. Mbula nde mutekomisa libulu na biso boye. Nzela na biso ebe bakaka boye. Do toza pe na posa nzela oyo ebonga. Ezonga normal nde tozomona ba veni musundenge zali. Po aveni oyo ezalaki na kala bakamie bandeko kokota ezoya awa mais sikoyo bakamie kota lisusu te a partir bandaka mbule banda libule etikala kaka boye nzele ebeba biso tozo na posa veni biso ezala bien donde tozomona ba veni mususu. Voilà apparemment c'est comme si Maka les a négligés hein? Apparemment c'est comme si commune Maka les a négligés je pense. Négligé te so totali négligé so total yango bien ezande mbula eza négligence te po à partir ya mbula yango nde mutu esali biso nde boye mabulu oyo fo ba bongisila biso nzela osenga nini na bako tozosenga na bakonzi bayokela biso mawa bazula biso ka en charge ya nzela oyo elenge sebonga ebonga tozo na posa nango penza ebonga ezonga normal ndenge baveni musu ndenge ezali kamie zonga kokota makamio so zala bio ezonga ka normal kamie kota avenir za malamu. Merci beaucoup. Voilà tout moni bino wa ezaloni non moni biso ezaka juste pona non moni biso ezaka juste pona mbula vraiment betaki lobby donc mbule beti ya makasi yo mozo mona nzela tozana ngo vraiment eza pena nzela moko eza impena ezo convaincre biso te vraiment tozala bien donc nzela ebukani mystique banda ko eza kokweya nzela o biso juste tozoyeba te bakonza mboka vraiment soki babosana commune na makala o soki babosana biso na direction lenge so pena biso tozoyeba te papa donc il passe na biso eza vraiment ya nzela eza bien te tozotambola na ba condition moko eza pena difficulté biso toza ba artiste donc okende ba répétition ba matonge il faut tozala ke tozana moyen de transport na biso to bimika wana tozui transport et ça biso pe propre
ebimisa biso pe ba grand star mais biso toza boye nzela za passe bana bazo souffrir en plus pena condition ya mai difficulté toza nango na commune makala za mai. Donc mai ce que beti ba 2 semaines ba 3 semaines ba maman na biso ba komi mikolo za propreté ko tsaka ba bidon na mutu ko luka ba limba biso pe toza ba tuma to benda da ba sweat faut za la que oza bena pe boye ben eza et ça la bien to benda ba limba donc eza vraiment propreté tozo nyo kwama ya on to sengi to beti pena donc qui porte bino pena ba tu boye bozo pena image na biso leka ba konzango ya mboka est ce que boko tika pena komi na makala direction lenge sa o eza principal aux enfants comme Victoire, Gambela, Stade Martignon, sont comme Mangoka Nanzela. Donc, boss, nous avons besoin de solution pour Nanzela. Tozo nyo kwama. En plus, toza sous un problème il y a courant. Biso na ngambu ya makala toza vraiment un problème il y a courant. Donc, il courra pena et zo rendre biso difficile. Ba TV so retala ba TV pena donc et kota ba PC ya roloba kutu te donc bozala kana beaucoup mestre. Tozana biso na bourgmestre azana e awa bango bazana bango po ba lobela biso komaka passe mais bourgmestre na biso awa toyebaka te azalaka bia zalaka lisusu te donc awa kutu alongwa déjà awa kutu ata visite à Pambo ezalaka lisusu te ba petit yo moment na ba petit ba condition bazo vivre nango eza bazo rendre pena bazo vivre na difficile de bana mikebo ekokitaka na mabulu eze eloko mo fo bosela biso nzela tozala bien mai d'abord mai courant biloko wana vraiment tozo senga na bino pena ba konzamboka bozo landa artiste simplicité yo parce que boyebi que simplicité bo voter ba député te to voter ki ba député yo ebi jara ba député ngo ezalaka que ceux que voter bango ba botina bango ba papu bango ba koma ba ndeke to votaka bango ba yaka kozwa ba voix na biso awa ba yaka kozwa ba voix tant to voter bango na parlement bazolobela biso te yango zomona commune makala ezotikala kaka donc ibozula biso pena décision pour na commune makala toza na posa to pe mapelo kola ba commune mususu quand même difficulté donc en plus côté vraiment insécurité za makasi ba konzamboka vraiment donc na libulu oyo tellement libulu oyo ezotonda boye libulu oyo ezobuka na boye bato mabe ba komo profiter na sima libulu oyo basalaka biso mabe basalaka ba mabe na sima libulu o yango so bozui solution vraiment pour na libulu o et ça vraiment propre to lisa pour ça to tambula à l'aise to zala à l'aise donc boss la biso pena décision pour na libulu o mbote mama mbote papa oyo eza la ciment eza nini eza libulu ya stade ba tongela bino stade toni eza libulu oyo bazo sala biso musala moko te biso likola to vandi na bwinki banda suka ti suka bino moko bomoni tala banda kundenge koma koto oyo ezokukwe bulugumesa ya biso ya selema ko na yebi kombo te aza kusala biso ta musala moko te tala banda neti boy mbule ye oyo nganda kuna za kulala ezanda koto tala kuna na kati lala kalibanda pona nini mbule soke ye fale ba mai ezobuka bandako tozofanda kande ngwana seke libulu anelo ekriyango za mayambula mai kaka ya mbula ekukuta kote oyo ekukuta boy tango esangani na kote oyo mayo tovanda kimia ezate libulu ezobuka. Voilà siko okosenga nini na bato bakolanda biso tozosenga kaka bango bayanda baya kutalela biso basunga biso pe tozala bato kuna na ngambo aselemba bato bakufaka ndenge ni pona boyi kakati libulu ezokita bato basali nini baya kupikula bandako bato bakufi nda bango baya basunga biso baya kutala simana bino. Voilà yaka mama to beta peli solo parce que tozo beta voilà. Mbote mama. Mbote papa. Beta peli solo. Awa ezandenge. Papa to ana komina Selembao. Awa kutu bazomo alinge oya malanga oyo epasuka o depuis 1993. Donc bomo nango kutu ndenge komi boy kana te koma boy. Bokitana na kalamu botala na poto katsa ta kalamu awa. Sokoza na 1000 francs te bakomema oto kena kitokimoso za transport. Nzela ko kendela kutu ezate. Awa to yebite to la na député ni na commune Selembao alo bakata kutu ko lobate na député Selembao oyo donc yomoko mata okita bana mikedo kipoba mata pass mai pass nyoso pass to yebite bayaka ko sa ni na commune oya Selembao député commune Selembao bozala pena beaucoup mais c'était tozala na biso kutu na yete poto tikala ko mona yete so iba poteka ba voter bango basumbi bakei
bakeko bongisa soki na njili bayako programaka koto me bakeno bongisa na njili to yebi ye kutata ko yeba te mbote nde mbote papa na biso voilà awa toza na kati ya nini ya stade de martyr to nini bon papa awa toza na kati ya martyr te me toza na kati ya mboka pena na kati ya quartier Kalunga na kati ya quartier Kalunga na commune Selembao parce que elo nini sali ekota boye yiki ke kota bozani ba chinois nde ba ki ko sala ba la poso sa stade awa toni eza problème ba chinois te ni te bon seulement candidature à mai ezala raté toza pe na bani ba oyo ba rigolo go permettre que non que mai ba na ko kende e ba na ko za direction na ngote ke ko na kalamu toza na ba rigole te donc ezala ka ndenge tozali a tozali entre direction ya ba direction ya 15 na direction ya Malanga. Alors, si ko mayo ezouta na Malanga kuna na Malanga na mayo ezouta na quartier côté ya papa 15 nde yango mutu za ko permettre nde ozomona toza ko zinda se ko buka na se ko bukana. Faute zana. Bon, tokoloba nini bakonzi bango bazomona parce que tokoma toujours to dépend toujours na bakonzi. So bakonzi bazana mutu ya malamu batala ndenge mboka ndenge za ko beba. Be rosé comme par-ci par-là. Donc, ndenge bango nde bago zina bago za bisonde solution na kanse papa na ngai. Toza commune. Toza président na commune ya Selembao na quartier Kalunga. Toza la bourgmestre. Toza la bourgmestre na biso me ba yende azana kati yende ka toujours kana kati ya Selembao na ngambo. Quoi si c'était en tout cas ba bourgmestre toza ku voter bango en tout cas na tomoni ta mokolo moko te a quand même na quartier awa a ça constant ndenge ni mo ndenge ni mais évolution sur ta quartier sur ta commune neza kolekela ya ko to ku to yebité. Le baboui. A éviter parce que ceux qui t'as imaginé que ceux qui boitaient, ceux qui boitaient na côté ya papa ya ni église Saint-Maxilien ndenge bango kende e bango moko basango basali makazi na ndenge na bango moko babani kunda libulu église ya Saint-Maxilien mais koto tozaka boye tozo kende seka kokende mikolo zo mvule beti bino moko papa caméra so ko filmer o mzwa ba image atala ndenge tozako donc kolela na kolela. Merci pendant na CPN mbote nini yango za simala biso oui érosion et ça minani érosion ça ba mbula trop de mbula nde buka ba place po ba canal ma ezala kité ba terrasse ezala kité c'est wana pour venir sur za plat zela pena normal mutu ke kolongwa watizandu et oui tu peux n'avoir foule qui type zandu mais comme ba terrasse ezala kité trop bo mabula mike panzi c'est mimi pena nzelo pena lelo boye ke ba famille kufa bat balongwa bakima bakenda totikala na ba érosion boye avocat tsangambo fo kita o mata ndeka ke bato azamba banini toza commune toza commune ya Selembao. Est-ce que beaucoup mais ça pas quitter rapport à se renseigner par rapport à conditions? Vraiment c'est très difficile vraiment na habité où ça fait 6 ans 5 ans na mon a quitté na quartier. Est-ce que vous en avez beaucoup mais ça zali ko bon nalobi boye ozo senga nini kasi na bako on ndeza bozo senga gouvernement pe ba jeune courageux ba to ba na volonté ya ko sala po eza nango facile ba érosion o eza facile pour na ko canaliser mai ko tia ba barrage koye mabele evanda ebukana sous eza facile mais c'est une volonté ya gouvernement a tie makoki a bengina ba jeune courageux et ko sala ma pe ba place ko bonga. Merci beaucoup. Merci. Mbotenoko. Tozomona o eza nini? Est-ce que zaka mbula to eza mamususu esami mpona libulu efungwa mabo? Bon, libulu bene bandi lelo te abiso to tozaki bana mike donc ezalaki te par rapport à ba peche ni ba bote mike bonde ba mona mabulu biso to yeba ki ngote. So eza provoquer nani? Bon, et provoquer na mbula bato asome ma pango to na bazaki négligence les gars trop harmonique et puis c'est bien te koto faut libulu ya sala. Koto bozala beaucoup mais c'était rolandelela. Azata da le chef de quartier. Bazati. So musala bango zani. Bon, musala bango daka donc koyaka par rapport au sala beningi ndeti basaki ko zo basaki va basala koto ke sala ba pont kuna ndeti do vivre à bongo. Voilà, namonio na bor na yo o ezani. Bon, eux le mot donc ça on to vivre été. Bon, eux a dit ambato mais non pour la bête mais pour yebika ndenge za la rama chouragima yo mo to bayebwe. So bike non l'état pekisa. Makasi ya lobela ko tumbanga pasi. Wa to yebia. Siko bomela hapo na.
C'était la poignée. Bon, tu mélanges pour air aux âmes de mon mais tant qu'on mélange qui m'y côté au monte bayarabo. Et bon, pasteur a mélange tes poignées. Bon, tu es habitué, bah pasteur va mélanger maintenant tout mon athée, tu es au caractère, bah mélanger maintenant tout mon athée. Balobi que ceux qui vont mêler en peut ça un esprit à kuluna, esprit yiki. Bon, tu as différent par rapport à ton mélange. On monsieur va ta kuluna, so ça kuluna té et au ça kuluna té so mélange on denga kimia, ya na pe kimia. Merci beaucoup. Un CPL. Toza la carte terrain, mbote ndeko. Mbote fait. En tout cas, plein de plaisir fait. Pour position na mone la rayo pe position la ndela kona niveau TV. Jamais kotika biso bana quartier Kalunga. Pour eloko ndenga na lele la yo na ndena yo kaka be mission na niveau TV. En tout cas, na souci lelo oya okuta na biso na lelo na quartier Kalunga. Pour être au mona esani esaleli biso na mbula o eleki ya journée ya lobby. Parce que ah ezanini ezali fleuve Congo tozani. O ezali terrain na biso ba benga ngo terrain 10. O ezali terrain 10 to betela ka balle footing balle to beta mingi na terrain 10 o. Mais to beta sou balle te parce que mbula e bomel biso terrain et place le sou to go ça la ta to beta ta balle ezate. Donc tel non to comme le roi na fleuve. Donc maman na fleuve ata buku merci à kutoye bakayete aye banite mbula te o ezake ba petit o bazaki na kata quartier Kalunga o bazaki ba mona buku merci na misubo bazate donc buku merci à kutoye na quartier Kalunga azate merci beaucoup ndeko yo po baksali baksa tolobi boye bazo biso solution na terrain na biso to betela balle jamais biso to pénaliser na balle Nicolas Mai, il est temps de ça, Moussa Nengeni, à ce moment-là, tu m'as dit ça, ma boue. À mon atolembi. Merci beaucoup, toujours continuer, toujours l'Iloba. Papa Yaka, voilà. Mote papa. Voilà. Tomoniawa, Eza Nineza, Maya Njili. Eza Maya Njili, Eza Maya Kalamu. Elo Ninesa les alabs. Alors, le que Saliboye, Lingoloba, selon Maï. Ninge Kalamo le kaka atiki pont oyo l'état salabiso sikoyo a débordé ti côté. Alors na ndenge ke a débordé boye ezama be l'état que soye moko l'état na ba oyo toponi baya basala eloko de compte que pont oyo ezongana na mouvement pendant que oui tous les peuples azala facile à collecter. Voilà, merci beaucoup. Merci. Toujours continuer. Je pense que tu as peine à papa. Mbote papa. Et là, nous avons dérangé bino. Oui, nous avons dérangé souvent. Nous avons commis à bino comme nous avons que maïs. Pour l'État, il faut que nous 50 mètres. Tout le monde a 50 mètres. Nous avons un niveau yo. Collègue 50 mètres. Mais maïs au côté pour nani. Tout ça n'a pas coquité. Il y a ça là que Kalamu azala vraiment na kati ya maïs. Donc nous tout ça boye pas si pena makasi. Il y a un autre signe na bakonzi. Baya ko salisa biso. Ata na tracteur et qui tananzira qui kosi comme ça yé la boepo balongola ba tia terrasse Kalamu na se so qui tracteur zo ya ko longa mabele wana mai ko zo na direction mais pour le moment manque pas on est sur dindi vraiment pas si pomper au ba tia ki biso et dindi donc bana bazo débrouiller pour na oleka ça fait déjà je crois 2 mois déjà mai izaka toujours voilà bozala beaucoup mais c'était à gogo ça la suivi à memango à Kiledo. Aucune fois. Non. Aucune fois comment nano awa. Ayepe comment nana comment va péter. Beaucoup mettre les poids de pouvoir na yena comment va en tout cas. Tout le monde a été. Yebi péter. Tozo senga na ba konzike papa Félix a tina batunaye o baza sur place pour biso tout le monde vraiment les salisi. Na minito pena donc tozo senga pena les salisi. So qui te mikolego ya bandako ko dinda. To loin de 50 mètres balobaki mais mikolego ya so qui balande biso te to kufa na mai vraiment. D'abord tu as la pont ndenge dindi. Papa so pont dindi déjà. Alors papa vraiment to sengi ba konzi batala biso le kamona ngambo ya Selembao. Donc na Selembao na côté ya Kalunga, quartier Kalunga. Donc toujours souffrir na mai. To yebite toujours c'est la gabino ba konzi. Botala makambo comme ça pour aider biso pour passer l'équipe vraiment. Toujours souffrir vraiment. Merci beaucoup. Merci tata. Nekola ngai ba élection salama ki ba voter ki batuna ko voter mais binomo bo sentir vraiment que ba vote ngo sali rien. Ba bourgmestre ba vanda na ba communauté. Bourgmestre makala vanda na Gombe. Bourgmestre monga fula
avant na peut-être avant na ngaliema nazo sabino population so souffrir à tel point que bino mo bolandi ba image bolandi ba élément bolandi ba érosion wala to la kisino ka étape ba érosion parce que chaque mbulo ebetaka et créer rapport nango bambule beti toboyika ko la kisino ba image comment maman na bana na ye 12 mirekweli bango bande ko ngai canalisation l'état zo teka na ye ba mabele mazo ko canaliser les bana Congo maïté. Donc to komi na suka kaka nesla lobaka o yangé mission eza baleine baliaka na mokolo moko te ndamo nde baliaka baleine. Merci beaucoup na cordon ya Congo Millennium kuna na mboka ya Irlande na kombo ya Ricky Dimbenzi o azali coordonnateur nango na mwana Congo azali madame nae Jolie Dimbenzi et sans oublier pe bato ba kosala keno chaîne na biso vivre to John Kabamba se retrouver tozana na le roi de Gaulle Mavinga na mwasi na ye Agnès la reine Mavinga o bakolanda biso a partir kuna lisolo kati ya mboka Congo babetaka ngo toujours na ba congolais yeke kezama kasi na kati ya Congo boyo kasango mbule bete Roger Salami et puis ville province Kinshasa Kenyozo o etikalika yango ndekende bye.